mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo na pesi mbote na bao bakotaka na chaîne na biso o ya YouTube ya Henriette Kilumbu Shembo TV mingi na kopesa na bo basiba mi abonana bo batalaka balingaka ngo bapesa ba conseil na sengi na bino merci mingi losako mingi losaki fula na kitetela twasakidila na Chiluba akisanti sana na Swahili ziku komokwambili na Kimalawite tokoza soki na Kizambia nyonso munoko nyonso kokota tokoloba na pesi merci mingi na sengi na bino ka kota bomi abonné bokota bomi abonné na channel na ngai Henriette Kilumbu Shembo TV lelo toza na elubu na biso ya mabundu oyo Rouge Mbisio na sala ki yango na volume 1 de la saki ndenge na sokola ki yango ndenge na kata ki ndenge na longola ki ba salite tout na chaki yango na frigo na ngai na lobaki na kosala yango après jour moko na frigo pona lingi ke ba guwa na ekota ba space ekota ba batala ki na volume na liboso ba mona ki na kati ya gu ya mbisi yango yo la mbisi yango na kati ya mbisi yango yo to chaki na tutaki matungulu mwa ai mwa celery mwa tangausi na tutaki nde na chaki yango na kati na chango na frigo siko mbisi na biso na sina tumbaki yango ebeli nde siko na zola kisandenge na ko présenter yango na mbisi na biso bien na tumbaki yango euti na makala kuna libanda po mwambu lezobeta moyena présenter yango kuna ezate nde sikoyo na ko présenter mbisi na ngai na chango na sani tanto sala kimbisi na biso bomoni baguo to chaki celery matungulu ai tangausi supu nango wana o etikalaka tobwaka kango te yango ne naka kotokalingaki na baki na ko kalinga ngo to kwa ko chango likolo po epesa tunga lisusu na sina kalinga ngo bomona ndenge na kosala ngo na kozwa mbisi na biso na présenter yango wana na zutia na bimisi yango awa na kochaka misato lelo pesa na basa eza pe Mother's Day pa na biso awa donc na préparaki ke toli yango na baninga na ngo tokozala na ngolo na biso bien sûr ngolo ezalaki te présenter yango ngolo ezalaki te mais tokolia ngo pe na ngolo na kotumba na ba fufu na eloko ekomona kazaki na besoin kaka ya oyo misato mabundu na biso yango nazana brosse eza brosse à cuisine eza tango atasuko zotumba nyama zopakolelaka mafuta likolo noa mafuta neti oyo to salaki oyo okozo pakola likolo mbe oyo na ko présenter yango awa na kozwa brosse na nga na pakoli na mbisi na ngai na sokolaki déjà maboko na ngai yango ndi bomoni baga matungulu nango na kalingaki bagu to cheki na mbisi oyo to kalingaki nde siko tozo présenter yango awa baboka ka supu na te bande kwata na nyama kotumba baboka ka supu na te po soko kalingi matungulu ekosalisa o bakiseka mafuta muke po engalisa mbisi tocha kote moko te ifuna balola ngo pe po ekota tous les deux côtés na brosse na biso ya cuisine bosi za kitoko penza to bosa na pe mutu na biso ti foko pakola ngo mo eloko po enga balusi yango na mute yango na ko balusa naza toujours na bagana ngai na banzi bomona ki na lataki pe chapeau tolataka chapeau pour na nini bandeko tolataka chapeau pour suki ko na biloko kolia te soko za na chapeau exagéné côté okoki kozwa ta kitambala okangi na mutu avant olamba yango yo bakolima mafuta na biso na po epesa kaka bagu to chaki lelo eza Mother's Day na biso mukola ba mama tika peto sepelaka tokokuta na belongo na ba meje Martine Anika Bwita Bitu Marta tokutana tokolia biloko na biso omwende na pakoli mafuta na ngai oyo tosaki bagu yango wana présenter yango quand même omwende ngezongala
Bien sûr tozaki leo na nini ya ngolo te tokozwa pe mwa ngolo na biso po eza yango nyonso mbiso totiaki gu moko topakola yango pe engala epesa mwa tsunga eba mama biloko ba Mother's Day tolingi tosala biloko ya kitoko baloli yango ngolo na biso tu mama ki kitoko topakola yango pe mwa epesa gu yango pe zwa mwa mafuta ok kosala brosse na biso eza brosse à cuisine bandeko na sisi kosala nango présentation ya biloko na nga yango wana présenter yango lakisa yango bien biloko na biso omwe ndenge mbisi engali yango ba jeune fille bokozala pe kaka conseil kaka moke okozala oke na libalo ebi kolamba te yo mama to yo jeune fille po pesa mobali no surprise ayebi bien kobi kolamba te bakolamba te okotika na chaîne ya YouTube ya Red Kilumbu ozosoka meni kuna leo na kolambela mobali pondo ya libondo okotika na meni na ngai otali kaka ndenge na salaki yo poko kosoma biloko no sali famille mobali koba mwasebi kolambe okoti lelo lingo tumba mbisi oyo ya mabundo oyo na mbisi ya ngolo oyo okoti kaka epo mama Mariette ozui meni osomi biloko nyonso na chakine otali ndenge na bandaki yo pozolandisa otie olambi ba toba mwaso ebi kolamba ba jeune fille de secret angwana bokota kota meni obali ozan jeune fille obali kota la meni mama Mariette kota kana YouTube kota leo na kolamba loso kota na kolamba pondu na kolamba mikebuka na kolamba mbisa ngolo na kolamba liboki ngolo kota ozuka ka meni epa na ngai ozo mama kata chakini o présenter na table boy bonde ba kolamba ba mwana openza ebi kolamba en tout cas na suki wana pesi mbote mingi na banadini bola ba papi bola omoyi Angélique famille na ngai lelo ezalaki intéressé ezalaki oyo elubu na biso oyo ya biso oyo toronde kolia baninga na biso Mother's Day ngamoko na mi souhaité na baninga na nga nyonso baza na monde entier na souhaité bino bokota kota na Red Kilumbu Shembo bomi abonné dan loba pe na anglais batande pe ba yoka pona abonnement Boko balikambo Happy Mother's Day. Thank you Dan yebisa ba mi abonné bakota And subscribe to my mom's channel. Soko ebi kolamba toko ba kolamba If you don't know how to cook, come to this channel. Okoti penza hotel lelo na kolambela mobile na ngani okoti na YouTube ya mama Mariette. Loba ozo kalingala ifoko lobaka. Soko limbola meloko okoti na YouTube ya mami. If you want to cook something, go to my mom's YouTube channel. Ukoyeba kolamba. You will know how to cook. Okay, happy Mother's Day. Yango wana. Okay, see you. Bye. Babote na bino bizu.